Voilà, chers amis internautes, vous êtes le bienvenu encore une fois dans notre émission Short News Oyo. Ils ont présenté par Ngai Ekibumba, votre humble serviteur. Oyo, to sale la rabino musala, to sala rapenza. Oyo te mabota na biso pe bomo ina biso ebika lobby yango wana to yambi moko ya bandeko na biso moko ya ba diaspora to lo babongo ndeko na biso ig mavungu oyo avandi bongo na mboka France. En tout cas toza déjà ko introduire to pesi pe merci merci na papa Edo Amani, merci na maman GH Togo Sanité, famille Amani Mobimba, na famille Bumba, Topesi Bino, Bambote Place Bozwami, Ndeko na biso, Ig Mavungu, o tozali na plateau, Toromeka osola na mwa muke, na ndenge bolandaka biso, tomukutani pe na moko o azali, molandi munene ya ESP Media, azwaka pe tango na ye pona ko partager ba émission, to meka kotala, mwa feedback nini tokoki kozwa na ba o balandaka biso na musika. Pe message nini aye nango na mukolo alelo pona bana nzambe o bazali kotala biso mbote ndeko ig. Bonjour papa Ekibumba, par la grâce de Dieu tout va bien. Vraiment. En tout cas na sepeli mingi boni voyage les cas qui bien ba séjour et les voyage les cas qui bien séjour et les cas qui bien par la grâce de Dieu. Confinement na poto ko saleli yango koto. Ponanga eza mission de service à Seigneur. OK. L'état que l'on bouger ma camion se couille, le tas que calbouki, le tas que mettre à tempérer circonstances, c'est ça l'éternel Dieu tout puissant. Il y a un peu boutou à permettre tout le monde en attend vraiment. Merci beaucoup, merci na ndeko na biso notre sœur Dorcas oyo azo souhaité continuer de la biso pe ba vidéo to meka kolekisa toujours awa na kati ya ESP Media. Merci na prophète Jean-Luc Kamani oyo azwami bongo na mboka Suède. Merci na maman Lili oyo pe ya Roumanie. Merci na messager kuna na Irlande binonyo surtout to bosanité papa Blaise Monama bambote na yo place ozali ndeko na biso ig bino bovandi bongo na mboka France, boto bovandi bongo na Europe, bolandara ESP Media, bolandara ba émission na biso, lokola mwana nzambe, bolandara ndenge nini pe e apportera nini pa na bino bana nzambe kuna esika bozwami. Bon, message au Tolandaka, chaîne Nabino, chaîne au Tolanda, ESP Media, eza chaîne au édifia Rabana Nzambe. Eza chaîne au Memakaba, message qui toko pas peuple de Dieu. Eza chaîne au Nzamende Alingaki, ezala po biso bana na eto tambola na bobungi te. To tambola toujours na alignement. Eza chaîne au atamutu abungaki, chaîne au par la grâce de Dieu tout puissant et kozongise na bon chemin. Ah bon? Donc tout le bas Dieu nous a fait grâce quand même ya kozala na ba serviteur oyo baza ko éveiller bino place bozali. Voilà tolingaki quand même to sepeli ko yoka yango epa ya moko ya ba oyo balandaka biso parce que to zala na vérité to landa mara mingi na mikili ya poto ke awa na Kinshasa parce que ba méga ba nini ba Internet est un peu difficile à Kinshasa et je crois ndeko yopo yoki moko ya diaspora ou ya zota lisa ndenge nini oyo yango eza ko apporter donc voilà moi muke oyo to sepeli na message wana je crois ezali pe na ba misusu pe ba sepela répéter na biso soki pe o sepela raté tant mususu luka moi gotsa mabolongo na se o comprendre que tozo sala ka pona kotombola bonzambe na biso. Bon, ndeko ig oyebisi biso lobi na biso za na message sur la sainteté ni no lingi oyebisa bana nzambe nyonso tout tozopesa o maloba o meka ko zongisa biso mwa muke na sainteté wana. Shalom d'abord peuple de Dieu au bazolanda émission oyo par la grâce de Dieu tout puissant t'a permettre tolobela sur la pureté de leur corps, sur la sainteté de leur corps. Du coup, Nzambe message nae o apesi pa peuple nae partout dans le monde. Vous la blanc, chinois, congolais, nani, ivoirien, nani. Nzambe message nae eza la crainte de Dieu. Message to nango eza repentance. Peuple de Dieu faut se repentir. La Bible dit dans Ephésiens 5:16 sur totali au monde Bible comme elle dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Effectivement, tout le monde la température eza mauvais. Aux à la païen, aux à la serviteur de Dieu, aux à la servante, à tout sali sambla yomoko katino yebike, température eza bololo. Obama lelina drapeau. Au collé là effectivement. Trump. Trump au collé là.
okolela nazana babi bembe awa suna bina la ki sa ba vidéo ya ba mort ah okozo émotion. Donc ça veut dire peuple de Dieu tous se repentir. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Bana Nzambe. Message eza sainteté, tout temble la vie à piété, tout temble la vie à crainte de Dieu, tout temble la vie à sanctification. Faut se sanctifier à tous les jours, peuple de Dieu. Boyo kanzambe na bino sonité, bo fuka maka chaque jour. Soko salima be poussani liboso na ye. Belela l'Éternel, le Dieu tout puissant. Oloba ki soki na bele lieu ko répondre nga. Soki na tokyo ko fungola. Soki na sengi ko pesa Seigneur, na sengi longola nga la ba via ba péché. Nzamba ko pesa yo bien-aimé. Soki ba ebisi yo ke avant nzamba pesa yo fo na ba million ba kosi yo. Soko tambla la crainte de Dieu nzamba yebi posa mitema na biso. Bible bi nzambe ayebi biso avant tozala azayebi mitema na ayebi biso avant tozala mabuma ba parents na biso. To tambla la vie à crainte de Dieu, message au Seigneur à lobi lobela bango eza la vie à sainteté, vie à crainte de Dieu bien-aimé. Vie à obéissance à Seigneur, vie à repentance. Aux à la chrétien, repentance c'est ça qu'a été que païen, bah qu'aussi bien-aimé. À tous à chrétiens. Pasteur pas oui qu'on se repentir. Pasteur pas qu'on effectivement. Pasteur pas qu'on se repentir. Bible on coup bah j'ai jugé ma casse. Bah j'ai jugé à 3 fois. Pasteur qu'on se repentir, diacre, prophète, moutounion sous faut se repentaka. La Bible nous dit si tu n'es pas né de nouveau au commun royaume des cieux, à to chassakabadement. À tous ceux qui au tamboulaka na né de nouveau et ça kotambla na vie à obéissance à Seigneur. Nzamba le va dire notre d'une manière. Seigneur a le bakala terme o mutu o comprendre te faut ala na Saint Esprit pour o discerner yango. Parce que aza mokeli na bikela mo baza deux choses différentes. Misu na ngai mokela mo eza différent na misu ya mokeli. Eza différent. Donc, au commun royaume des cieux, ceux qui au tamboulaka na vie à pureté à Seigneur, na vie à sainteté, na vie à obéissance, na repentance, au se repenta. Donc, ça veut dire au tika ba péché. Donc, au bongwana, ça veut dire au bongwana, aux anakaya Jésus-Christ, parce que nous tous on suit l'accord du Christ. Ok. Voilà, donc tout se repentir, biso peuple dédié, tout luka kozala na pureté, tout luka kozala saint devant notre Seigneur. Ce qui peut okoisami na libunga moko parce que Bible zoloba oya koya tikala na sete a telema. Donc ma be koki koya okoki kokoya kasi koyoka nzambe sonité po elobelaka biso hein oyoka penza osalaki eloko moko culpabilité ozomona na bondela est-ce que nzamba koyoka ça c'est le diable il faut avancer voilà. Fukama ça Seigneur n'a péché mon Dieu n'a péché ça c'est le diable mutalingi vinange continuer ya ba péché peuple de Dieu soko se retrouver en enfer peuple de Dieu torture wana peuple de Dieu c'est le moment de se repentir causer la telle ngokufa dans 2 minutes na bongwana ko passer na jugement nzamba tindi basali na façon tout atiki na temps bakisi su na temps pour batu ba se repentir mutu nyosu tout le monde il savait qu'il y avait enfer et paradis mutu nyosu ça d'accord enfer et ça na paradis soko se retrouver dans séjour des morts bien-aimés au commun na torture ça c'est le moment nzamba zotinda basali na façon nyosu tout se repentir tout temble la pureté Seigneur tout temble la sainteté tout temble la crainte de Dieu. Est-ce que pureté wana na crainte de Dieu tokoki komona ndenge nini to par exemple neti tokoki kozala ndenge nini moi exemple moko ezo sala ke moto yo aza la pureté à Seigneur moto yo aza ça veut dire quoi d'abord faut en amour parce que Dieu est amour au cause en ali pour partager entre 3 personnes au cause en mbongo ngoki na transport baninga ba oke makolo opesi bango bongo moto asali na muninga kopa ameli mais esprit ya makasi muta prière makasi soit sali déjà cop panzambeza illégal te cop car normal bakenda ni normal boye ameli mutu pas Seigneur déjà au commis ka Satan oza patron d'entreprise oza patron d'entreprise so oza patron d'entreprise faut foutre rabatu so ko zo foutre rabatu to oza juger au passer na jugement mais jugement oza na chance que paradis
nzela jugement ezaka en faire. Sikoyo eloko elingai parce que tomoni yango mwa mingi tomoni yango mwa mingi batebele pe balelaka omona ndeko parce que na bamboka bovandi kuna na mikili ya poto eza déjà na ba norme moko oyo ozomona ke tout ouvrier mérite son salaire. Ba droit cité. Voilà. Sikoyo omona ndeko vandi pe kuna taibele osombi lupango awa obandi kosala misala mais bat bosa elo misala ozozwa difficulté au futa. Ozozwa difficulté au futa bango parce que eza manque ya vie de prière. OK. Manque ya kobanga nzambe. Muto abanga nzambe bibelo mutu nyonso na. Ebele ba tala biso bakenda pe na bambongo batu na Kishasa wa. Effectivement. Mutu mo souffrir mais ya kenda na mbongo na. Effectivement. Tokweyaka totelemaka mais kotikala na vie ya kotelemate ya okweyate soki ozala nyongo ya mutu peuple de Dieu soki mutu ozala nyonga mutu soki nza prier l'Éternel a peso possibilité tant aussi possibilité futa so salisi mutu musala faut payer ekolanda na bana na jusqu'à 4e génération pireta Seigneur eza mutu azotambla na droitité droitité Seigneur eza difficile pour comment o se comporter bongo pour okoma na niveau ko se comporter au sala ba fort ko banga nzambe eza faut na saint esprit donc chaque jour na vie na yo faut senga saint esprit bon soigner to frauder na métro so frauder na métro eza péché mtalinga akoma rapide akoma rapide eza péché la Bible Jésus tombola la ngabi o elonga nani ya César abwaka pesa bi rendre à César ce qui est à César à Dieu ba dif ba kamwe ba oh yo nani nous allons makambo aboyi mongo zali boma abi adie abi bo ramasser ba trésor à na paradis ba sel binango nyonso ezali kolo royaume la biso ali kela bela mi bena kembo bikela momi somi fukami masia nanga zana bomoi ngala tuna nani ata mabele simani bipai na telemi na bangate oya simbinga zam bien aimé o asimbi biso za makasi secret neza totambla la crainte de Dieu bien aimé so lingo komami ya nzambe fuka makaba genou na yo zana communion na Seigneur belela Saint-Esprit tamblano partout nzambe aza riche aza pauvreté biso to ba na nzambe toza ba riche tout ça ba pauvreté à cause de nos péchés nous te dévier c'est ba bénédiction na biso bien aimé peuple de Dieu bo kanga ba péché ko sala lisu ba péché te un enfant de Dieu za muto atanga la Bible chaque jour faut tanga la Bible un enfant de Dieu a sacrifié cher vie à sacrifice na buto la mukako fuka l'éternel famille nanga l'éternel koyaka liboso roi tembala moko fille on a vendu dans le 12e arrondissement zotala litalata muto azago benga ngai si zabando benga ngai nzambe muta changer ezanga été koyaka bien aimé boyaka liboso Seigneur tembala mo bani nzambe ba problème na ngai non prier pour na mutaza maladie yo nzambe ba problème no nzambe osala amen prier pour na batu basala ba difficulté ba veuve ba clochard futa ba nyonga batu soko za nango bien aimé toza ya mukie kende kopesaka mukie ciel ezomona yo soki batu ba sekio essentiel que etali yo te yo na nzambe zala na communion yo ka rendez-vous Seigneur kolinga batu ba betelo maboko te lingande l'éternel nda glorifier yo lingande ozala na communion na nzambe bien aimé o eza chaîne na bino eza chaîne na appel na tous les peuples de Dieu ba pesa chaîne au maboko tous les peuples de Dieu nzamba kotindela bino ba aide na tous les moyens soko occupé ya nzambe nzamba kokipe yo akokipe yo tina bible bia okipe yo likolo na se na liko na se lisusu tina monde ya futur yeba ke toza isu na futur via éternité l'éternel a récompensé nzamba ko ça te bien aimé solution za totamla la crainte de Dieu peuple de Dieu totamla la obéissance à Seigneur to se repentir message est à repentance message est à totamla la piété Seigneur message est à totamla la vie à purification ko umé na ba péché te bien aimé Jésus sokaye na minute soza ba péché okendete okitomata otiaka manzako okendete otiaka suki okendete otiaka rouge lèvres okendete tambla na kobanga nzambe zala ndenge nzamba kela yo so tangi na Apocalypse 22:5 nzamba lobeli bato batiaka ba angle ona o basalisa ba poitrine alobi eza lokolo zo corriger mokeli na yo abengango abomination sœur nangai servante de Dieu ma sœur pasteur prophétesse prophète oyo zo yoka message oyo tambula na pureté ya Seigneur
qui songi otiki ozotabla na kobanga nzambe babengi na téléphone otonga moto lingi su makambo wana te sala plaisir oyo ekosepelisa Seigneur kosala ekosepelisa bato te mpo nzambe akorécompense yo beaucoup peuple de Dieu. Voilà, merci Toyoki otangi ba manzaka basuki banini bongo bana mibali o misusu pe toke pe kota mibali tumona bana mibali mususu pe na téléphone na ya zo garder nanu ba film ya mabe na calendrier ya Nzambe Congo ekoma Sodome et Gomorrhe grâce ya ba peuple de Dieu belé ba priaka miséricordia Seigneur ekiti na kati ya Congo na kobeta sete pona bana mibali o bazana ba tatouage soko zana ngoso se repentir comme comme Jésus a face le sang de Jésus. La prière, non faut bien le sang de Jésus. La Bible dit on a vécu à cause de le sang de l'agneau. Bala me balo bazana ba boucle d'oreille, o bazana ba tatouage, o bas bimaka entre bango na bango, o ba chaka ba kisongi, o ba balana, o bazo sala batu bazo scroquer batu. Nzela na bino isa séjour des morts. Soko se repentir te. Soko yambi Seigneur comme les sauveurs comme Seigneur et sauveur na vie na yo na famille na yo Nzambe akobosa na yango Nzambe abosa ka péché diable muta rappela ka mutu Seigneur alobi soki effacé face à même bala moko na mémoire na ye ba garçon to tambla na kobanga Nzambe to banga Nzambe peuple de Dieu ko kendo koma ba tatouage wala te ebimaka ko bime komi dragon bime komi serpent bime komi tambola na alignement et Seigneur tozana tenter monguna yebita ezate yanga zo profiter zo tromper bino ebele atie baluka ki lesbise baluka ki gay banine tout ça bana Nzambe to tambola na kobanga Seigneur na beti c'était pas bana mibali bozonga na makolo Seigneur botika ba via kolangwa ba masanga ba via komela ba cigarette ba diamba ba via ba fornication so lingi vineuse à la détruire na fornication bien aimé fornication et me mayona enfer kotala ba porno un enfant de Dieu ça mutaza kana ba film bizarre te na téléphone ni ba ko tindelo aussi primango téléphone ne faut sanctifier ngo na le sang de Jésus dans le sang de l'agneau benelara le sang de Jésus et purifier téléphone na yo pour bataki nyonso Jésus a ebisa ba peuple na lobi bola muka bola la te pour beaucoup en tentation te na seconde bala moko armée yepe ko kanga. Voilà, merci beaucoup, merci na message wana ndeko na biso Ig Mavungu oyo o Seliko pesa biso tokomi vraiment na suka nino ko ikoloba ndenge na mwa muke na équipe na biso mobimba ya ESP Media et numéro na ya contact peut-être mutu mo walinga a joindre yo amekape go sola na yo sur la pureté peuple de Dieu oyo alinga yo ka message oyo ya pureté à Seigneur akobenga na plus 243 97 30 55 216 je répète plus 243 97 30 55 216. Pour l'instant, on est à Congo Kinshasa, toye mission Nzambe atindi biso, oyebi Nzambe ba refizaka été, exemple tout le monde salami pa ba Jonas, voya Seigneur koki ko réviser yango te, donc photo savoir ya mokeli na yo po makambo ekende liboso, na kosenga appel na bana Nzambe nyonso po na chaîne oyo bana Nzambe peuple de Dieu to meka ko tia chaîne o maboko. Ozana $1, ozana $1, ozana D, ozana 3. Pourquoi vous avez insisté sur la chaîne au Maboko? Na insisté na ta chaîne Maboko parce que c'est Saint-Esprit qui me dit, qui m'inspirait. Ce qui moi Nzambe aider moi Nzambe te nani ya ko aider moi Nzambe. C'est ça. Seigneur alobi soki yo boko bemtelanga maboko mabange kobeta mabange yo kaka ye mutakelango ye mutakelango. Mais biso tokele le côté. Mais Dieu est esprit. À côté derrière nous tu peux appeler ça message à bien. Nzamba appeler ça un message à bien. Il y a appeler ça ko diviser ba touté ba ko bomanate wala Seigneur te. Seigneur mutalobi oh chaîne oh elobela ka gloire na ye. Eza pour la gloire à l'Éternel le Dieu tout puissant le créateur de tous les chers. Papa, maman bisiko zali ata $1, ata $2, ata $3. Oyo komona nango obengi numéro ya chaîne oyo otindeli bango au secours. L'Éternel le Dieu des armées akobo sanate ko funguela yo banque céleste. Tomona na Ézéchiel akutana ange. Nzamba tinda ange ebise ke ozokufa.
Ézéchiel Zabalouka et ça Seigneur souviens-toi de moi. Ah jamais bimé la été maison qui soit bikende puis ça va accéder 15 ans. Parce que souviens-toi de moi exact que pour n'alia ka foufou, atinde prophète. Pour n'alia kanini non. Souviens-toi de moi il y a bons actes, ba acte nanga il y a bien l'Éternel, oyo précieux. Nzamba taliba acte na ya tindi ya zonga mibimelite ya pesie maloba lobini loba na bakisele bo akufa lisusu te. Na acte na yo ko aider chaîne oyo bien aimé là nzamba tindi biso to te ya makamba mbongo te to ya te ya crainte de Dieu. Nzamba lobi na biso ba trésor ba or tozwa te tozwa likolo. Mais o eza chaîne tozo lobela to sunga chaîne to sunga bande kopé bazana ba difficulté pour biso ba vrai chrétien. Quand je parle ba vrai chrétien ça veut dire bato bazo tam la crainte de Dieu baza ba vrai chrétien. Ba chrétien nzamba pesi message to bon de la makasi pona ba faux pasteur. Ba faux évangéliste, ba faux diacre, ba faux prophète, ou bazana ba magie, ba monde, ba franc-maçonnerie, ba Rosichrist. Nzamba lobi to critiquer bango te par contre to prier pour na bango ba se repentir. Mais chaîne o to bo sanate ko aider bango. Muke nzamba kopesa obenga papa ekipumba, papa egimba. Yango nzamba pesi ya bo nzamba pesi ya bo chaîne et évoluer. Ministère à Seigneur pour bango bazo sala na bilanga nzambe zaka oza na église te oh déjà baza ba serviteur de Dieu bazo sala na bilanga nzambe oza la guitariste oza la drummer oza plateau ezolobela royaume ya l'Éternel le Dieu tout puissant asuki wana papa. Voilà, merci beaucoup, merci Nabana Nzambe surtout balandaki biso na à travers cette émission ezalaki ya bino ekibumba ayambaki moko ya ba diaspora to moko ya balandi munene ya ESP Media. En tout cas merci na yo papa ndenge oyeko tala biso pe ndenge osali ete tokutana na Kinshasa vraiment to sepeli mingi po ezalaka mo rare to kutani na yo préféré au passer message merci pe na bandeko surtout oyo mazuli baku ya kolanda biso à travers cette émission et to tombeli bino vraiment ba mbote ba mapamboli esika bozali na yebi ete ndeko igmo batumi balemisa to bakoki kozanga to pe satambote kuna na Paris au gloire à Dieu na pe simbote na pasteur Blaise Poiti grand pasteur de l'église aza père spirituel na Blaise Poiti on dirait to sola na déjà na Port de Paris oui oui église eza juste na Port de Paris côté hôpital Kota Lidel. Na kopesa lisu mbote na mama Dorcas Aminata a continué na ba message na ye ya vie à sainteté message na yo mama na royaume de se bazo sepe nango continuer yango na kopesa lisu mbote na papa Guidou na Paris na kopesa lisu mbote na tous les bana na Nzambe mama Jackie na Italie mama Caro na kopesa lisu mbote na ba mama Atou na France na pesi mbote na ba servante na ba serviteur nyonso ya Nzambe na pesi merci na chaîne o lisusu ndenga yambi po na message ya sainteté bobo sanate bandeko na ngai vie eza sainteté na crainte de Dieu Nzamba lingi to tambla na pureté Nzamba lingi to se repentir bobo sana message o te soki osenga keloko pa Nzamba ozozwa ngo te ça veut dire ozo tambla na crainte de Dieu te soki ozo tambla na obéissance à Seigneur akopesa olingi to tambla na kobanga ye to sukisi émission na biso na. Voilà, merci beaucoup, merci na pasteur Gimbonda kuna na Belgique, merci na ndeko na biso fanfan kuna na niveau ya États-Unis, vraiment merci na bandeko nyonso tu bana Nzambe nyonso tu tobosani bino te topesi bino bambote famille Bumba Mobimba topesi mbote na Pati Basile po petite sœur propre tobosani te Nancy Bumba et topesi pe mbote na Belinda Bumba et Epi Bumba en tout cas ba Bumba vous ebele so to bandi ba kombawa egosila te tobosani pete ndeko na bandeko na biso Tantine Pono autrement dit Élysée Bijumboma bambote na bino famille Mboma nyonso tu bambote place bozwami to komi na suka ya émission to lobi ndenge to lobaka ensemble na bandeko na bino bozota la biso glory be to God gloire ezonga pa na ye bye 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 bye